ya changer parce que les choses du monde va le bani ko solo na o lem su ne vis to go bela em su mutu aben ko se confier na yo ko se confesser et ça ndemo ya ba kina ko sa ba psychologue et ba psychiatre mais les problèmes des animaux terme des différentes méthodes des animaux mais surtout parce que tout le temps il y a aucun nom où il peut faire la moto pour habiter sur la combat et sauter. Alléluia. Sala moko be mutu na mtazo me mango c'est l'homme tema na ye limite et ils ont quoi na nini ko voilà. On mutu nyonso tout à ko yona et pour azana mpaka mundi ko to sunga non. Parce que pour nous Yesu akitara mukili awa ya masumu mayaki kusunga mukili na masumu wana mais na ba circonstance ozomona apani kotala kapa yango likamna yesa ko tout à l'heure yo ko tuntolo ba ko mpele sur il faut que sur le peu koyeba ko sur le kozana discernement ka o esengi boye ka o esengi boye donc eta passe pour mutu o changer makapo même méthode ya pratique ne peut dissocier de lo kwala. OK. Wana ezalaki section A na yango section B na ona même père kaka wana padre João Pinto na ntango alongwaki na wishi kuna na kie na région bazombo akene na kote ya side ya Angola kene bakunene kuna nde culture vraiment totalement mususu lisusu ye ntango akende kuna sur base ya première expérience ya kote ya ba plastique wana ya protection aye ko changer technique parce que ye mission ya parti ya porte ya kenda ina pona ko aider bana o baza ko beba kana ba biloko yoka ya sorte ya ba elenge mama aye ko changer technique bo siko e bana o bazwa éducation sexuelle na cadre ya koyeba ba date précisément ya comment ko éviter mwana azwa zemite parce que même si bakoli tant pas ko bala c'est la même chose ba wana botaka bana kidi prêtre oyo ministère nezalaki ya ministère ya famille banda ya elenge mama kozwa zemi te soko ozwi zemi sikoyo koma koki kose protéger peut-être na kota ba plastique wana sikoyo kokotisa bango classe mosusu ya badate koma koyeba kocontrôler fertilité wana lisusu ntango akosaki yango na niveau ya société croyant que peut-être po adistribue susu ba plastique wana te ekosimba bato akunene susu bayekoloba te mais yo awo ekolakisa bamateya oyo ya bafille oyo bayeba kubadate oyo bakozwa babiloko est ce que ozomona teke oya po areprendre kodéranger moralité ya culture na biso mpo bana na biso bakoma sikoyo ke basamuzulu kobeba donc biloko boye oza komona ete solution nyonso na niveau ya Afrique etali protection sexuelle protection ya bamama elenge mama abeba te vraiment il y a des choses qui est awa nga naza koya nango ou bien na félicité bino pona émission pona programme na bino ezali ke eza kozela d'abord mama akoma elenge mama botombole po akota na thérapie parce que o aza déjà nsusu fois ikuluka ntalu Bien sûr, oui. Donc, il faut pas compter la connaissance. Aïe, maintenant, ce qui n'a pas un cycle de mes arbres, cycle n'a pas côté au badat dans mes arbres, il faut la numéro bon, il faut compter la connaissance, voilà. Bis aux autres qui mettent du sur la pole. Tous ceux qui grâce, peut-être que maman t'a dit ça, aïe, dit ça, ok, moi, n'a pas la balle, un cycle, t'as la balle, ils ont quitté. Dans limite, la limite, sur le comment, mais
tolakisaka bana makambo wana te. Or eza important, eza mabe te. Yango omonaka bana mosusu bazokende kodécouvrir yango bango moko libanda. Ere mosusu omona okeba tantine moko ya ngambo moto abetelo lisolo voisine moko ayebi ti oke tala batangaka boye bazongisaka babalwaka boye. Omona alasango bana na classe alobi ke batangaka badati boye batangaka badati boye yango omonaka bana mindele baza mpe kote mosusu différent na bana na biso baza mwa mayele mingi rapport ya bana na biso. En tout cas, par manque de connaissance, oui. Donc, ils ont été pour la ils sont biso na kasa ema il faut comme la biso les alliés toujours renforcer donc toujours aider filles mères à renforcer l'estime de soi-même parce que moi si on a ça connu et légué maman il a ma candidat pardon à moi il y a la vie de Syrie le quoi la sina boti là on soit aux hommes donc on est la connu boy la ko tika na be classe la ko ba na donc à moni que vie a connu limité a connu sans repère la kati elenge na biso tiko ko sunga bango donc tout aider bango pour renforcer l'estime de soi-même et puis tout ko sunga bango les sous na base à intégrer la société donc toujours dans la classe on a âge amitié mais tu as 15 ans à 18 ans les si bango posons la classe c'est important qu'on candidater que ce qu'on boti vient sous qui combien encore on a une bouche à nourrir donc il faut que la kinko na combien mwana un jour il fera laisser donc déjà le mois le faire lire moi le faire le lipa lipa moi on a mis que moi on a le ko ba libala ba ninga te ils étaient qui na China na kimba te donc tout ce qu'on voit dans wana la piscine il faut deux heures aller au pied ils allaient erreur de mon boti et ça c'est pas grave tu peux faire mieux que ça zonga classe on a commencé là-bas 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, on a tout le temps, il y a la formation, on continue la formation. Nous sommes à 25 ans, 26 ans, on arrive à plutôt classe, on y va tout le boulot. Ce qui est moi 30 $, moi 20 $, là, tu as au moins, moi, on a assuré par la grâce de Dieu, nous avons fait moi 20 $ pour Pessi. Comme ça, 20 $, on les a été pêché au 20 $, on y a ouvert la télé. Bah, c'est pour un mot, vous allez que vous avez comme moi quelque chose, sur le choukal, sur le Thompson, sur le mapa. Là, il y a au 30 $ aux Zouaki. Au Teki, fils, banda pour son banda, continuer, zombie c'est la vision 30 $, voilà, parce qu'il faut une appel s'appelle Mandeni. Mandeni, il a pas bandi Koteka, il faut un zombie c'est la vision 30 $, voilà, pour te s'appeler Jackie. Donc, toujours qu'on a qui savent comment travailler. Oui. Donc, pour là, toujours comment dirais-je, qu'on conseille Bango, qu'on puisse faire la formation, qu'on oriente Bango, qu'on toujours encadrer Bango. Toujours encadrer Bango pour nous, Bango Moko, pas conscience, il y a qu'on améliorer vie à Bango. Par rapport il y a ndenge bakomi bafille mère ndenge nini ya koyeba kozala ndenge nakomi fille mère qu'est-ce que je dois faire est-ce que ma vie est souki grave non vie est souki te donc tu dois travailler dans la classe okozonga parce que âge eza moke osalaki obetaki lipaku soki obeti lipaku koyitela kutuka mabele ezala nana okomi te tozokende nde okende donc il faut bazwa conscience important, même pour l'éducation et moi, même dans l'avenir,
ekozala litoma monene mpona bikoko. Donc oyo nakoki koloba yango wana eza mabe te eke bana na biso bazala na connaissance ya koyeba kotanga bacycle na bango mpo bakende kokoya lisusu na erreur wana te, natindi bango akende kokoya na erreur wana te. Biso na ema par la grâce de Dieu toyebisaka bango ke yo oyo ye na bema na mwana moko osuki na mwana moko, yo oyo ye na bana mibale osuki na bana mibale. Donc mpo toza komema bango na classe d'études. Après il y aura le mariage, donc il y a des études, le travail et il y a le mariage qui va venir. Donc dès que tu as 2009 tobabisaki mwana mwasi moko kuna na région ya Équateur na Mbandaka babalaki na bana misato tolonga kosala mariage kuna tolongaki na France toketi na Mbandaka azwi fiancé tozoconseille mpe fiancé wana ti nzambe ateli bango grâce na 2009 le 21 août basalaki mariage na bango na église. Na juin basali mariage na famille et puis le mois d'août basalaki mariage na église. En tout cas ya bandeko na banza boza kolanda ba émission biso tokomokende presque na suka malgré ba question etondi awa mingi na yebi ke déception ezali mwa mingi parce que mingi bosengaki émission oyo to lancer en live directement na ba radio ebele po batu nyonso balanda yango partout au monde, mais pour des raisons ya sécurité mais surtout pour des raisons ya ba biloko etali pe ba vie privée ya batu eza na kati précisément bana ya mike bana ya kuluna bana oyo bazali na ba difficulté na ba ville nyonso minene na Afrique bato za komona ete bana baza kobeba pour des raisons ya vie privée na bango tolingaki penza te émission oyo elekana parce que bandeko na radio Angola na yebi ke tambo kozwa yango bokolansa yango directement ba place mususu ba antenne ba fréquence ba émission na biso eza nano légal te yango wana ngai personnellement l'impresario Joaquim Ezambwana na mekai ko bloquer bino boza na accès na ba radio te bokolanda ngo kaka bien après peut-être na YouTube na ba oyo bakosenga copie na kopesa bino après que na zui pe permission et pas ya famille King. Donc ba mituna nyos bozali kolanda ba oyo bozali connecté boza kolanda oyo pe boza kokomilanga na chat awa nazolanda ba question nyos etali liloba na nzambe gospel muziki namoni eza ebele tokoki jamais kokombine nyonso oyo parce que namoni na ba question ya ba Charles Mombaya eza ko ya awa koma mimire mazalaki en contact na ba Charles Mombaya na ba Samuel Matu nyonso oyo je ne crois pas que toko attaquer kotona pour des raisons ya importance ya urgence eza ko se présenter na Afrique na bana baza ko beba sujet oyo eza très capital toza ko continuer na sujet oyo siko mama Rema soki natali bien na programme na bino balobaka bakongo balobaka longa mwana wele kumakinu kansi kando tukidi kumakinu ko elingi lobaka te ya mwana oyo awuti azokende na fete mais oyo awuti na fete te sikoyo je comprends bien que bandeko oyo ba elenge mama baza koyaka déjà bauta déjà na fete basi babebaki déjà mais ba fete pe na nesili te place nga personnellement naza ko inviter bandeko na Luanda bazwa risque ya kosala mouvement neti ya bino bazwa déjà définition moko on ne peut pas tokoyoka na ebale te bongo tomela mai nyonso biso moko bino nazoma c'est comme si bozoninga bosisa ebale mondial bino moko parce que na ba mama oyo balenge babebi bozosangisa bango na ba oyo bozozongisa bango na site avec conseil que oye na bana mibale suaka na bana mibale mais question oyo ya éducation sexuelle to poser bino qui est tozosenga si possible ezala intégré na ONG na bino soki bokoyoka soni te parce que makamuso eza kosenga awa ba na culture na biso je comprends on le bien pour comparer bana poto na bana Afrique soko tali pena bien bana baza basa muzulu bana poto na yebi na bino na France biso na États-Unis donc jeza ya kaka bana biso basa bakomi ba rasor kotuna eta uti wa ce sont des divas kotuna eta zokende wa mais raro mona ke akusumuka kiazwa kizeni busiko bana biso bazali ke nyonso ya madoye yaka aye kutu toute la journée mona zana ba oto zo beba kaka na mystère to za ko comprendre te est-ce que bozo mona te ke malgré bozo sangisa wana liloba na nzambe mais bana oyo bazui déjà bazemi ba elenge mama bon moi que vous pouvez faire encore quelque chose un peu de plus pour bazonga susu ba deuxième elenge mama te